Et pas la lobby qui va comparer nanga yo comparer ba wera a obosani bobosana ki ba Zénith na ba Bercy na ba Olympia ba wera ba beta 4 stades de martyrs nanongo beta il est le seul na histoire à musique mais biso to yako boya ba génération te Vinanga mige yo kanga naza mutamaele ya nazo réfléchir ndé mona tout le monde doit réfléchir na côté critique moi j'ai réfléchir na côté zela déjà nzamba yo ka sonité promotion à Stade de France ça va combo bad. Yo bako bimana Chris Njoka, oma ma téléphone, oma bimana e. Oma mo sno. Bo ma téléphone pour ah 12 jours télémi wana ndé. Mais bino boyaki boboyi boloba ve ba vida. Yo mtu yaki na discours wana. Obosani eloko mo vendre zo lela ba comparer nanga na yebiso ke ba otika comparer nanga. Tant que maman ça les hommes na yebiso ba otika comparer nanga. On te met comme un point. Sur la TV5 na logo, tu comme un point. Parce que yo potangi on sait de otangi émission ba retka zenga. Tangi. Yo te comme un point. Surtout il y a des prêtres na bango Saint-Denis. Na yebi yo Saint-Denis za la kana. Te yene. Studio na Saint-Denis. Cela veut dire aya yo kolobananga batindi ete mais soki ezali kodile ndala muki azolobana ye owera tindi ye to comprendre po babanga puissance oyo okokotela wapi bango batelemi ebele balobaka bavie basila bakosala 1 million d'émission bavie basila ekoma okota bato mpe bakomolimisa mpe bavie bakompare te net na nini ana mapale ana parcours koleka yo makambo musique eza makambo ana ba nabi makambo musique eza makambo ba palais azana ba palais ezalaka te na mambo wana et puis nga nasala ngane naza bona na bete loko nasala concurrence na loko naza nango te ezalaka te mais lelo ovanda bina moni mtatindi nga video ya Njora aotanga kombo na ngazo lobake nga ba comparer nga na odile abosani tanga ndo comparer ba vie na bato ya bosani yango Yeso a diembela ngata diembela nani po asila kala yo yeba diembela nani j'ai une vidéo ici oyo azoloba makambo kombo nanga siko so a diembela ngate pona yo muta yo kele mawa nde natangi bo kozonga siko pona yo kele na yo kele mawa natangi na yo kele po eza plateau gaillard ya munene les seuls moni plateau o so leki ato pesa information ya ba conseil ya ba nini ya ba orchestre j'ai baby choto boki. Donc, sans en absence, à bas plateau, oh, on va n'importe quoi. Parce que même si n'engue aye a otaki nga bongo alo ba marambu ya kokima. Déjà na conscience na nga moko na yebi que même président de la République azalaki a pose mukanda. Nga na ko sona bata ba visa te. Nga lelo funa bando sona bata mukanda. Yo suis mukanda. Mige. La question. Bata ba visa bo vanda kuna. Mukomzo ke na ambassade bo mndela habite na liete en tout cas mutakota to suka. Soko boy wera lelo lope ba roboya yo. Bomba yango. Bidin twelu bidin pele luka bidin nambilu mushinu moi. Nengo zo boya wera lelo ba roboyo pelobi. Bomba ngo. Histoire échangera te. Ezalaka moko. Ata to lobite to tali na ritimage mayebaki. Mutabata mi aleki na maele. Lelo Njora olela ba comparer nanga. Oyo bosani ko comparer ki wera pe lobi. Bobosana ki nyoso ba wera ba sali bobosani. Boyaki na eloro mo ba idéologie mo ba vie ba vida. Voilà tout qu'est-ce qu'on Adidas Arena. Après Adidas Arena. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves.
rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. YouTube sur la vérité studio. Bonjour, bonsoir, mbote. Nabandi konyo so bazu opportunité grâce à l'ambition. C'est net pour moi la chaîne YouTube Nabiso sur la vérité studio. Une émission est bien au fauteuil jeune comme d'habitude. Merci pour la confiance sur votre ambition en considération. Tu sais bien dans la société na yo, dans la soirée, dans la barbecue, dans la concert, dans l'album, on a posé tchamake la communauté ko hésiter à contacter biso pour tout le bel activité na bino. Au travail na bino ndé au travail d'artistes et musiciens congolais professionnels au travail na bango. Tu as événement en France, bande ko no jouer à place té, bozo à place, tu as ba rendez-vous na kat Europe. Tu as premier rendez-vous. Tu as rendez-vous na Big Boss les rois de la forêt le 18 octobre na kat Adidas Arena. Bande ko no jouer à place té, bozo à place s'il vous plaît parce que wenge musique à maison mère et Big Boss les rois de la forêt déjà les 8 banakat Europe. Donc bande ko no ba sumba billet bozo habillé, ba billet comme il peut presque na aussi là. Bozo il a été sold out, bon be nga mingi ba billet zote kama pe ozana ba billet copté. Er yango ba billet zana na ba plateforme bo sumba ba billet. Rendez-vous le 18 octobre dans Adidas Arena avec les Big Boss, les rois de la forêt et maison mère au grand complet avec plusieurs invité plusieurs surprises pour un concert. On a en Allemagne, Suisse, Belgique, pour la place. Hollande, boya tout sangana tout fêté avec les rois de la forêt. Oui, rançon mon consabanyama. Tout ça l'homme du fait, l'homme du fait Warano Gims, son excellence, mais c'est l'ambassadeur, l'homme fort, incroyable, plus que génie dit Maître Gims, plus que génie, je précise, avec Fox. Number 1, numéro 1 au monde. Il y a un niveau au monde. Il y a Europe, au Congo, il y a un monde, Maître Gims, parce que à ça la histoire on a salamati na mokili. Abun Arabi Tumba pe a gagné Arabi Tumba ba te belé ba ko gagner ti. Donc il y a plus quatre grands rendez-vous, je m'excuse. Na Paris la Défense Arena, banda ba sala salwana, ba américain ba beta, ba beta lo la mona mboka ba beta ti. Il y a plus que génie, maestro. Donc, grand prêtre Warano. Donc, on a 4 concerts à Paris, la Défense Arena. 4, on a précisé. Alors, le 19. Alors, le 20. Alors, le 21. 3 jours, on a habillé ces 6 là qui. Tout ce qu'il y a un jour, on va habiller ça, le 22. Donc, si on a habillé à mon amboka, son excellence, Maître Gims, l'homme du fait. Donc, vous voyez, belé tout le temps, on a tout fait ensemble avec Monsieur l'ambassadeur Gims, plus que génie, grand prêtre. Donc, tout ça, na pasteur Moïse Mbié, sold out, on dirait, tout ça, la deuxième douche, parce qu'il va bien técami na arena Grand Paris avec l'homme de Dieu, pasteur Moïse Mbié. Bon, mais quand on luka, il me fond la place, mais na jogi sold out. Bande ko na joue billet, bon, mais ko ça la recherche, bon, joue billet, ba dernier billet. Donc, côté quand même 1000 billets, donc il y a 500 billets. Où est là avec pasteur, l'homme de Dieu, pasteur Moïse Billet. Merci pour la confiance dans la considération au Salabiso. Alors, on est content de l'événement, on a un album, on a un EP, on a un single que vous étiez contacté, équipe sur la vérité pour la promotion. Restez connectés, restez branchés. On est ensemble. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, Dile Manzaka. Ouais, bonjour, donc, bonjour Miguel Niemba Masquin. Où est-ce que vous êtes? Oui, au Condor 13. Comment on Condor 13? Comment on entend Condor 13? Ngamo Condor 13, sous un film à Ninja. Et c'est comme après Maï. Ok. Donc après il fait le on se fait arrêter. Voilà. C'est payé Moka. On t'a bien été. Je n'ai jamais banga moutou, mon respect kaka. Condor 13, pitbull, mauvais souvenir à Congolais. N'a pas si Naomi Kabambi mbote yalinga pitbull. Non, Naomi Kabambi master non ouais, Naomi Kabambi. N'a pas si mbote bien. Azonga Allemagne. Azonga. Petite sœur à Batola Liska Bardo.
et à Patrick Kabambi, on vous salue. Déjà, na PCP, président d'homme na l'île, Bambote, si vous allez. To PCP Mbote, et pas ya Willy Pensienne. Est-ce que tu es bien? Pourquoi pas honorable Patrick Mouniomo? En tout cas, honorable, merci beaucoup pour mon chose qui est Kitoko. Chanson Kitoko, Nzemboumora Kitoko, dédié par, chanté par Will Ranson, dédié à notre honorable Patrick Mouniomo. En tout cas, félicitations à le roi de la forêt. Notre Patrick Mouniomo, mise en place, bon séjour à Kinshasa, Odile Manzaka vous salue. Et voilà, merci beaucoup à tout balinga CP Amboka. Tu n'es pas mis gagner ma poto solo l'anteke ka ningizala. Départ ni qui kende, nous les gandé ni. Ba retourner bojui, ba changer salama. En tout cas, départ ni que c'est pour toi. Hein. Départ ni que un générique mo rançon appelle ça c'est pour toi. Donc à ça là on peut na pour na biso na ba fanatique ya wingi musique à maison mère. Mais entre-temps tous ces pays ici ba pesa na kana marché. Ba yo wana sugo bango balé ba loi bana ma passe à tous ces pays ici bana départ unique. Félicitations à ba fanatique nyon sonné ba yambi yango. Et maman Claudine qui n'a déjà napé sur Bambote Sikozali, napé ça pourquoi pas napé ça mbote pe pavé Bob Kinzondo, moté ma meje mon patibi, ta fille chérie t'es sali. Donc notre producteur Masai, on vous salue. En tout cas, mon salue il n'y a pas des producteurs comme toi. Et puis pourquoi pas pena van disapé, oh ils allaient rappeler que mon ara. Il y a John Wembo na Fred ici na senti challenge il y a ba prêtre ndenge zalara il y a John Wembo il y a Jean-Paul Mouyamba mise en place John Wembo en tout cas merci ba challenge et continuer bongo ekende bien en tout cas départ unique on touch boy pour na moni pendaki batu babande ko zela yango ya ndeto anosaki bango ke départ unique il y a tous les fanatiques d'accord batu tout bazobi nango ba challenge départ et d'autres na moni ba danseuse ya héritier du trône oh ba la musipe sous Windusa na challenge merci beaucoup pour na bango la famille est toujours sacrée donc en tout cas challenge penato lobelate tous wango penda ya ba marque na marque donc voilà ya Alain Power son content tous il a pe challenge na yo donc voilà mi gagnema et comme il aurait de vie la monnaie sali 1 million 1 million ouais 1 million de vues ouais 1 million félicitations na ba mourir bonne musique na ba na wenge parce que 1 million de vues c'est pas facile hein. Si pas facile. Si. Chaîne YouTube, les rois de la fraise, la chaîne YouTube, Salami moi. Ouais, ils allaient n'ont pas déjà après côté moi Dodan. Après ils allaient moi Dodan il fallait que l'ande là et puis ça. Ni côté Dodan. YouTube après. Ah ok. Ouais, il fallait que l'ande là et puis que moi structure moro ya bien. Déjà Bambote mingi na Dr Pechu Mosongo, notre directeur de marketing, Bambote Belé et pas notre CG Junior Katakata, Papi Kakol Sebondo ya machine, monter ma ligne d'énergie, on vous salue, Bonar Maboka, Maître Ninja un coup bibon, coup de tête mitraille et pourquoi pas président Sami, Bambote na Musika Bozali. Donc 1 million déjà. Bon, de toutes les façons, biso pe le roi de la forêt na grandeur nae, tout ça bato robete la pe va vite en ôté. Mais quand même félicitations na batu tout vraiment au bayamba qui départ unique na moté mon mobimba. Bon continuer siko Koréo Kango, nzemba Fatima Izawana et nzembo tous les 3 chansons le roi de la forêt a télé biso félicitations na Michigan. Yé nazara sir nae, yé nazara sir nae 11 à match. Dans ce de l'équipe na 10 comme na 11 c'est mitraille. Félicitations à toi Michigan. Il y a aussi catholique où il y a PC Pena Indousa par rapport à image et il y a Girostar TikTok félicitations na bino. Va vocal na bino ti a wezo ganga. Ba tout combien de fois baza vraiment na besoin ya Koréo kabino lisusu na Korémo na bino encore une fois na Adidas Arena. Merci beaucoup pour tout. Donc, ça, la maman là, moi, ça peut force à redéfendre Bino la TV comme on le fait chaque fois. Et Jamaïque aussi, merci vraiment pour la générique qui toque, il faut sentir ma cri. Donc, Wasabo, merci pour la dédicace. Droit au cœur, merci beaucoup. Et Pessinga sous force, pour comprendre Nini Nazali, et pourquoi Nazalakawa. Merci beaucoup à toi, Wasabo. Il faut sentir Simbaye, pe Batubazo Simbanakaka. Pour Simbaye, wana pena, place où on va boire linga ya wana pena. Pour mon tête au bimia. Tuzali na kimono tokoti na baninja kasi simba iti simba wana yango mona to emema biso siko tina moroti donc tant to simbi départ unique
simba ye toke nango ti moko te ndomona siko bato bakobambana na se. Donc merci beaucoup na générique kitoko bopesi biso départ unique. Il y avait aussi Igo Santé Santé Gangi Santé Gangi tina ti toyoki pena Santé ndenge ezoganga. Voilà, et papi kakol na sima, y a pas de comme toi. Et c'est bondo ya machine yama de dormir par excellence. Et il faut bandoza siko ba mérite siko faut bandoza là parce que pour nous mona mutala na performance depuis abanda drum ti lelo. Donc on a nous muta beta na place na été, y a beta toujours azawana pour nous repesa le meilleur. Merci beaucoup, bravo à toi. Yango monelo on a lo bara ibele balongwa. Mabe na bango kapo makindaki na ote yango biloko ebele zaka ba chaber yo fallait ka kozala yango motango Bill Clinton na yaki na arena Grand Paris bo pesaki les meilleurs po kutaki sima nenga tika kyango. Bravo à toi papi kako c'est bon dozo continuer ko binisa biso tozo sentir départ unique. Il y a VGB aussi Dino Bass tout le monde ba félicitations na bino et puis tozo zela bino siko na morote pour mokile ressentir encore ba maman na ba chanceuse wana. Il y a des featuring aussi na départ unique. Na album na single toza nango oh les rois de la forêt mbi pe na chekola batba kende vraiment na YouTube après bo kende pe koyoka ngo ndenge Frador alobaka na to Boulé TV bango tout le temps balobaka ki bo kende vraiment ba na département o ezali place au les rois de la forêt ti la biso ba son ba générique na YouTube na et puis tous les plateformes à téléchargement les rois de la forêt donc to kende kuna to télécharger ngo to yoka banzembo kitoko ba yembeli biso et puis to s'abonner ba to no ba s'abonner te. Voilà, ngapé na déjà kozongisa à TikTok nanga j'ai 3 TikTok, j'ai 5 Facebook. Donc TikTok nanga moko ezali Odile Manzaka officiel, il y a Odile Manzaka CPI et puis Manzaka TV. Donc tous les 3 TikTok on les a nga, on ba message tout le temps Odile toye baté à zap. Donc tous les 3 TikTok on les a nga et puis j'ai 5 Facebook. Donc 3 Odile Manzaka CPI et puis mi baleza Odile Ntona. Donc merci infiniment na batu tout au penda lelo bazo kendepe toujours ko somba billet et lo ma casse to kokolo banamino siko lo kwa ko somba billet zate to moni ndenge boyambi départ unique 1 million déjà c'est beaucoup. Donc bo l'acception peut volonté wana na bato na nous basomba billet parce qu'il y a tellement de gens notre gouverneur Grace Bilolo, Odile Manzaka Tessali et Bambote Siko Zali vraiment et Topesi Pembote Maka c'est pas maman Fifi Masuka député sénateur de Lualaba maman Sideji Mampata maman chérie maman Exosena Gadi on Tessali maman et donc bateau non bason ba billet toza toujours on a pour na royeb sabino ke tant etikali moke to somba vraiment ba billet to lingi vraiment li solo oyo ba betelo ngote yo moroza na kati revivre obimana bilengo bato babimena ngona arena Grand Paris. Donc il est temps bokende déjà bosomba ba billet na bino na Fnac somba pena billet na yo le 18 octobre to kutana wana to mekosola li solo le 19 ensemble pour ozalaki ba betelo pena li solo te voilà mi genyema. Odile Manzaka. Ouais, mi genyema ni masque. O mera radio bezarani. O bi na taloni ozolo bando banda ko. Non, on peut savoir un message. Et là, le legi kozala ko un message yate. Ya makase zaka ke bisonde omoni coca na ko lo balelo eza coca mati lelo ba ça lango publicité. Donc cela veut dire les rois d'Afora azali mais toujours faut sensibiliser les gens parce que dans batu misusu a resomane pe billet. Mais faut la moussa yo c'est que non na minute de comment la génération berceau. Bango ba somba billet mais balia kande billet. Donc des bazana so ba koti wana eza des fois te. Siko awa les rois de la forêt zaka génération berceau te. Il y a des avant berceau bazali, il y a des générations na biso bazali. To lingate ba génération berceau ba gagner biso. Voilà donc génération berceau loko ezali mais biso ba billet te commandé to kanisa été après tout sur la vérité ba billet biso kanisa déjà ba héros. Ouais on sont dans ça déjà ba sold out c'est que même soit au fond la deuxième jour il y a vente ces billet mais tisiko Adidas Arena première date ba bien no silité n'habite bata wenge ba bosani ki bana concert bien aux andé ouais mi genyi ma wana kutu tokoki ko loba ko côté la mutute ko loba ninte ya momoni lo to sensibiliser bango et puis to la msabango toujours ke ba kendi ko somba ba billet naza wana tozana batu lokola ba ya par fezo là
ya parfait zola o nanu pas eu babillet te mais tosololaki na tshombo donc bakende basomba babillet ezaka awa ki bosomba nde babillet donc obima odile manzaka na ndako kovandaka na baplateau eza toujours mpona oyesa bino ke tosombaka déjà babillet parce que orchestre déjà le 8 tozala na orchestre mobimba awa donc air yango récupérer billet na yo parce que babillet yango mpe nde natali yango ekoma okende mpe na mois d'odane donc ekomi déjà kokende na suka donc rapidité somba billet kande na lobaki tia na nzungu me kolamba te donc président Golf Kizola na pesi mbote motema mama Génie Nzengile basalam na kishasa siko zali voilà. Très bien. Babillet, babillet, s'il vous plaît. Ouais, c'est très important. C'est le seul moyen de soutenir les artistes et les babillet na bango za seul moyen oyo kope sa bango force. Concert le 18 octobre na Gata Didas Arena. Tu invité à ndeko nyonso ya Allemagne, il y a Suisse, il y a Bruxelles. Même il y a Hollande, Boya, tout c'est la Ismaël Kazadi, Mutuna Oti. Ouais, le big boss, le roi de la forêt. Ismaël Kazadi. Ismaël Kazadi, c'est les États-Unis, wana ba bazana ba Samim po les États-Unis wana. Pour lui que ma caméra comme les frères Patrice, au banc comme la paix est raté hein. Et comme la Keni. Yo za ki wana on a ini. Vous avez un concert, on a qui un concert? Ouais, j'étais là et comme la Keni. Mais na salle wana na batu wana ba kokanité en fait. Salle wana batu ba kokanité. Na comprendre te ozolingo lo bani par là. Batu fagi bazali belé batu ba yemuke ça les amonini. Concert à frère Patrice Ozagi présente. Analyse ligne, comprendre ligne, analyser ligne sur ça. Oza moto, oza la marketing, la promotion. Oza na ozo petit à petit, ozo mon avait événement baninga. Ozo peut se bien pe leçon ligne oza la paix abino un jour. Ozo réaliser ya producteur, réaliser artiste ou bien réaliser à temps. T'as qui moqué, to promotion ça la mis comme il fallait. Non, il y a pas de promotion ça la mis comme il fallait te mi guignema. Déjà na olobano boye. Biso ton tokendaki wana tokenda to mona te banani bozala. Biso tozaki na moto alekaki batu nebele déjà kombo ni nzambe mokolo likambo wana tokendelaki. Tozaki na besoin 1 million de personnes te parce que ya zalaki déjà wana. Donc batu bazala 1000 bazala 2000 to batu nta salle. Ce présence nzambe zali na 2 personnes. Et loko biso toyana ko toya ko luka yango wana. Biso toya ko luka batu batonda te. Poso toyaki ko luka batu batonda, mais toyelaki batu. Lokwa toyelaki nzambe. To confier oyo tozali. Yango tokuzaki à l'aise na komona ke présence nzambe ezaki na biso place nzambe bible lobby 2 personnes to mutu moko basangani na kombo nzambe il est là donc il était là aussi parmi nous et le plus important c'était ça donc bato bayaka koluka ke fo bato ba comme ebele mutu alekaki bato nebele déjà jour tozaki na donc voilà pour moi ça va mais analyse ni ça par rapport à production. Non, par rapport à la production, j'ai pas nazana analyse sur ça là déjà pour nanga. Non mais pour aider les artistes et musiciens congolais ou borbeta prochainement, les ara point de vue non hein, voilà. Pour na critique unité mais to ko sala ou mil de na poto va na poto comme na poto. Aujourd'hui on va concert ba artistes ni zo passer, monsieur zo sala plein, monsieur zo sala normal, monsieur zo sala sold out, monsieur peut sala piaka ba été. Alors ndoko za marketer le bila marka musique. Conseil to stratégie ni to ko sala to avancer. Voilà, et conseil à ma casse la surtout na makambo comme na département Mamwanzambe. Na auto solano awa na keno musika me yo zaika pembeni. Na uta ko lubaboy. Makamwanzambe ndenge to kanisela na nde to sa elango za différence selon idée ya batu misoso. Bible zo loba 2 personnes to moko basangani il est parmi. Voilà na comprendre. Voilà, c'est ko biso ne to za business. Voilà, c'est ko ne biso za ki na cadre business. Concert nzambe normalement et vous a payant. Ouais. Donc il est la réalité. Makambo to ngolobi na comprendre, ouais, ndenge na comprendre l'autre que c'est na comprendre. Et cause a payant. Et ça makambo lobi to ngene pour nzambe to ngota na batuté, ouais, voilà. Pour nous c'est bon, oh tout monde qui on a ça va. 50 personnes bazaki 100 personnes. Dieu était là. 2 personnes babongoli motema, ils a fait na lola. Voilà. Oui. Ça, mais concert ils qui payant. Producteur a foutu et caché n'est pas artiste frère Patrice. Et puis na ama munene loko di le manzaka nazalaki. Merci. Chiko. On a bien cadre business. Na cadre business on a loko ko reprocher zaki nini erreur marketing artiste ou soit tenzaki mukie ou par rapport à vente la billet ba place ba chaki. Ya on a ina lobana ucho lobano boy. Na mambo nzambe eza très compliqué hein. Te wona za business ko chama nzambe. Te na te nazongi kana makambo nzambe. Te ta ko chama nzambe. Na analyser te. Te tozo analyser na kolembisa pourquoi? Parce que point de vue nanga, migeyo kanga naza mutamaele hein. Nazo réfléchir ndemona tout le monde. Tout le monde doit réfléchir na côté critique. Moi j'ai réfléchir na côté zela. Déjà nzamba yo ka sonité.
makambo nzambe ezala na soni te nzambe pa permettra te ba oyo ayeba yoka soni yo to soulever le mot lobi boye olobi makambo nzambe déjà na makambo nzambe kozala billet kozala te kozala payant te yango wana te voilà nzoka nde eloko koleka kozala payant koleka makambo ndenge wana ekozanga te pourquoi parce que soki biso tokoka kose soutenir te ekoma pasi mingi so bato bakende omela 20 champagne na boîte badepense mpo balangwa so bato bayeba futi quand même mpo bamona oyo eza moto azobunda mpona koma nzambe etambola eza mabe te koyiba nde mabe mais soki ekomi ke mpona omona eloko moto oyo peut-être kosambela mbala ebele oyo biso to mosusu tokozala na divers tobaye na boîte tokolamuka lobi towana ide te so fo tokota quelque chose oyo koservi mpe mosala nzambe eza mabe te. On comprend les questions. Question nous a bien. Cadre business. Question nous a bien, mais ça est polémique. Nga siko nazo linga za polémique te, nazo linga na sunga yo. Question nous comprend les polémiques. Nazo comprendre nango. Nazo comprendre question no. Question nous a boye. Na business. Na cadre business, voilà. Frère parti ça a raté. Voilà. Business. Politique, je pense pas à se retrouver toi bénéficier. Mais na cadre chrétien, ba am mebele zaki sauver. Frère parti si abongo si bato mete mebele oh même sous bazaki na concert, on sait jamais. Ba changer ba comportement, ba muso andoi, ba batikoyi ba moto muso na posa sala moto ba tiki parce qu'il y a aucune musique en nzambe, ba teyami tout ça. Là na cadre spirituellement parlant. Mais la cadre business et kende to kanisa été producteur ezaki on a tout ba quoi qui est par rapport il y a production ou par rapport à artiste ou par rapport au temps ezaki suffisant par rapport au salon des amounini promotion à un mois et je pense pas parfois c'est ça les problèmes. Kasi yango na répondant ki on a kata mwana nyoso que ceux qui te lobi to répondre yo bien na calcul ozoloba calcul nzambe eza ya biso te to ko sa promotion na ba degré nyos tout muto akoleka idée ya nzambe ebonga ndenge abongisaki mokolo ni zala te preuve ane tokoloba te ke bato bazalaka na esombe basambelaka te bazalaka na combien de personnes basambelaka kutu nzambe ayoka bango makasi koleka peut-être bato n'église siko kote yo ozoloba nanga ke kote makambo ya peut-être producteur na muto abetaki yango nazongisi yo so toke na kote wana toke na contexte moko emema biso molai nayaki noka na mokuse ke na makambo ya nzambe perte ezalaka te na makambo ya nzambe nyonso eza normal oyo ekoza peut-être perte eza moto ya mokili azolela ta mosusu perte moko boye mabosani kakosa dépense na boîte koleka siko so producteur moko aproduire oyo eza produit makambo ya nzambe azolela te azoganye ka ba amo misato to mibalo bazalaki kasi yango naoloba noti producteur omoyeka 2 personnes na 3 personnes oyo omoni wana yango wana esengwa producteur nzambe akopambole na manière mosusu koleka oyo ta mosusu ezomona perdre ndenge aluaki sale wana akozwa koleka oyo abimisaki na sale na nzela mosusu kaka po kombo ya nzambe ekomisamaki mokolo wana est-ce que tokende bien poni weranso na tie pote na concert na ye kotia po elingi koloba nini koposte concert ya frère Patrice kosala video kosenga na ba chrétien na ba païen bokende frère Patrice na concert na Paris avanga bana maison mais boya wana botia epoa bozala wana tosambela comme pas encore poya weranso oui que tozanga si sa question là c'est ça moi peut ça la bien c'est ça ouais qu'on peut weranso pe encore pour le péter ma si les jimam pata toujours bien tout kende kosambela jour à concert à frère Patrice tozala wana et on ça la paye quelque chose de bien weranso na public na population bien na simanae o bato beli balinga ba ya même à travers weranso mais ba yo kalilo banzambe parce que ça vraiment dans le public. Pour nous, on a posté, à ça même pas vidéo pour nous soutenir le projet à frère Patrice et puis a été. Oui, mais que tu as batum sous les lots, des bazula nzambe, des bazula basala nzambe ça différent na kondima na mutwa. Mutum so ko ya nete ka concert ka power apostaki. Mutum so pa ko ya power aposté. Est-ce que tu connais bien? So mingi te ko bana ba niente to so. Nie, utika ki te zonga na vandi na ba plan zonga te na ba plan ke ba ko bemsa moral te moral est bien moral est bien siko na bibo batu o ba ya ebele pour rançon naza batu nini o en fait so batu ba ya ebele pour rançon naza to batu ba ya te pour rançon na ye to na batu msuba linga nzambe na ndenge o ba monela nde ba wira ba bandoki nde ba wira ba batakisi makasi to vanda place oya obi ke bino bata maison mère bobeta toluke so pasteur Mike Kalambai stade wana a retourner yango
full à craquer bon parce que oui azaki. Yango na olobat. Te olobat, olobani. Na yang na ozong sona biboy. Toi na batu misusu. Nde ba considérer ba les rois de la forêt na ba papa Patrice. Toke na kibonde côté. Ki onde ba kabola mboka mode côté mboka. Yo kansi ko linga le roi de la forêt linga papa Patrice ezande mona odi le manzaka ndenga linga te. Totuni yo question. Ako poster oui. Ako poster yango na lobby. Ako poster to ko poster te. Ako poster to ko poster te. Atika lika ndeko na ye. Et on a prompté to bi atika ndeko na ye. Et oui. Et puis soutien, à ça là soutien te. Soutien à total. Nous on était là. Biso to na presse on a pendant le lobby lango. Déjà on dit les manzaka le roi de la forêt PC accès bongo te. Ça c'est un condor. Condor a accès à l'Obama Mamouté. Condor pour l'Obama Mamouté. Surtout dans les lots hauts. N'est-ce comprendre mon kilisiko. On dit de comprendre mon kiné, il faut vendre na bateau. Na golo balika Mamouté sur la TV na divagation. N'est-ce pas eu article nga laisser aller lobby. Ya journal simbesi na PC mbote. N'est le roi de la forêt article nga laisser aller lobby. Qui na golo le capé boye concert à bateau mon na épé na lobby le yango. Concert mo pe boye na solo le yango. En tout cas, il faut zala souté. Na ki lelo bonde to comprendre mo ki ndenge zali. Parce que biso to le cas qui a to ça ba promotion ba concert à batu ba degré na ba degré. To le cas qui a to ba ki bien pour na batu na ba degré tout. So décision mais servirté. Décision est où tu. Ou tu n'as pas condor yemoko. Ka yemoko. Ou tu n'as pas condor yemoko. C'est tant le bele ba concert ba artiste ba senga ki nzela ba sipuya ki yo. Ki ya ochabiso poa. Bien c'est na volonté na yemoko bien oui rançon na biso ki cha ba poa. Non. Kolobela peut-être loko mo boy, yo poko poser une question. Son aboyo solo lango. Voilà, mukilité pour na biso telelo. Moi je représente Wera lelo. Et lelo na koloba pe na lobelo mo boy, na glisser ba Wera mtatindi. Yango mo lelo to komata msuna ba ozo lobelo ko mena nenga pisnet ou bien na nenga dodan. Poso yo tsandi mo ba bi Wera mtatindi. Yango to sala ga maele trop so to vana ba plateau. Ce que l'homme s'est posé une question, na bête en Chabert. Chabert wana qui na kamoro boy ba leli ba bité oui ramtatindi aboyango. Nzokande ezaka odile manzaka mais je faisais ça parce que musique auto ça la reza bitumbate. Musique c'est la fête. Musique il faut place musique eza faut bolingo ezala parce que musique est bercé batutu. To mona ka bande kona so ba kufa na goma bando cha bande ba musicien. Bachaki kachite bachaki machite bando lela na makila na ndoto me baolela na banzembo ba musicien bana ya Congoli bando lela na banzembo wana donc musique c'est la fête ya ko remplacer pas seigneur son mutazana mais lelo pas batu mususu qui échec comme li bango et comme si batu mutema mabe na degré mo ya mukete biso to lega ka to sali batu tout ba promotion to lipi na ba concert à batu et banza ki wera tête tout le monde a ba degré tout batuni mais tanga ba komboza non nana besoin tanga ba komba ba biso to biga yo c'est la wera son yango na lobby non na c'est la wera te yango na lobby siko na kindenge to komeli lelo le roi de la forêt go autoriser ngate na yo so la même kombo motu à part libanga so tango bando sala ngo wera mutanda autoriser le mais sora boy na ya oboya na eti parce que yemta comme sango dile manzaka yemta memanga na poto voilà nga pa wera tant soezara ya mobu na besoin secours c'est héritier. C'est héritier du trône. On a besoin de secours. Puis, on a besoin c'est héritier du trône. Mais il y a des fois, les lots, à venir, à venir et servir biso leçon. Donc, tu comprends ce qu'on est au Vandela. Donc, on a les cas na plateau, tu l'obéla qui concert, il y a pas Patrice, Oza Papa na biso, il y a Jonas Message, je te sali. Donc, tu as là qui wana. Et puis, awa, tu n'as expliqué bateau. Parce que là, tout ça, Vandela, c'est qu'à abi concert en étondité. Au moins, on a yébi, c'est que place batu mbale basangani nzamba za wana donc aleki millions de personnes au bolinga bomona déjà am loko dit les manzaka zaki na kati le plus sorcier du monde j'étais là la pluie muto azando ki koleka batu tout muto azaka kisi koleka batu tout kondo 13 ya boy déjà nazaki wana na tchaka moi tembi na mamba bible nazaki wana et s'il non to vine changer quand même Nino malamu ozui na concert à faire partie en tout cas faut partie ça yebo yemba mutaleki azate te nabi ko yemba to yebi sonyoso mais yo zaki wana telo nga tonga zaki wana ba ozara kisi yo mo betara sete ko ozara kisi te na tika ko na porte tant na bimi na zion na côté na ngote il y avait des lorettes compresseurs na mone ba ya basiling bazaki wana yo yebisanga siko est-ce que to banoze ya susu na to yepe su papa tsazo yemba tala na loquette nga na kati wana na bina rabongo te cela veut dire pour na biso on était là pour glorifier l'Éternel to louer pe nzambe mukolo wana
malgré bamakambo to azokontinue kopesa biso pema ofele tozalaki na besoin bato nyonso wana balinga bazala te nzambe mpe azalaki na besoin ka baamo oyo amonaki wana bango nde bazalaki jour wana tozalaki na elongo après c'est bon hein? Et le 18 octobre bato baya sikoyo toya kobina comme d'habitude ndenge ezalaka donc mama nzambe totiaka yango mpenza apart bato babeta na bango mabaku ya kolekisa makambo wana kokomisa yango baanalyse baobeta mabaku pour rien nzambe aozela makambo wana te nzambe aozela moto azwaki courage jour wana atelema ya wana abina asepela na papa Patrice Elongo mpo na biso tolobi gloire au Seigneur et puis moto atiaki wana aperdele o mort te aperdele o te parce que moto oyo ya makambo oyo asalelaki mpo toglorifie nzambe jour wana na se nzambe ozongisa mingi na nzela ya producteur wana koleka oyo bato baomona ondire baperdre donc c'est un peu ça voilà. Odile Manzak Condor 13 rendez-vous le 18 octobre le avec 18 octobre le roi de la France. Donc après c'est comme en Europe quand la surprise des années vous se préparer en tout cas là na mon épée déplique pour Mazaki wana répétition hein. Ah OK déplique ouais na mon épée déplique Azaki wana et ngapé salinga bien parce que Kolanda peut intervenir j'ai souhaité aussi miel de son Zalawana il y a tellement bango ebelé hein ouais vous souhaitez miel za Jesus na 12 jours betaki na Reine à Grand Paris vous répétez après Sankara de Kutolobi à go faire travailler Kakol oui et moi bata bolubana wengi miel là pour mukolo ala bana ba kolipe ala famille na mwasi na amona mobali na sombi billet na kina ye poto pour na concert ya Reine à Grand Paris. Après, à Betty 12, Sankara ça l'interview, il va y faire répéter Kakol. Le bon côté sur la miel. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. non c'est obligatoire te ngam na lobby parce que kana au monde na zabo te nata sima te nga yebi mutema moko na moko parce que na sola na moko na moko très bien na yebi ke muto yo ata ide mo mabe komi eyelié autika jamais kolekana asa lelo ko mo ko déranger le roi de la forêt parce que baza ba tonso balekana TV ba luka ba visibilité ayebolo baté malinga lekana TV. Parce que ça va te le quoi va te misusu banda ole kana TV na déranger fanatique té. Donc tia déranger fanatique té wana po ba fanatique a wenge bazalaka. Ba fanatique a wenge penda ya maison mère baza. Donc sikoyo ngana posa na nga eza ya mutu te ya ngande nde na lobiton na mona déplique na sepelagi. Parce que yaza mutu na to pasara temps ebelé na téléphone. Donc na mona ke lobi na sepelaki et puis na za surpris na ebete ka za wana et na boule nga pende na mona. Miel de son pas que les kawana on a répété t'as le roi de la forêt tada ou t'es déjà na fikin et ça me fait ça et puis na eu le roi de la forêt la vidéo mon a eu ka babi à l'obi qui déplique quand vous allez inviter déplique voilà jusqu'à les ara déplique non ils appellent ouais ça na ba billet tout ça na ba robinho tout ça ba miel là tout ça il y a des tas il y a tellement mais pour l'instant oh ils appellent déplique à kendaki na répété yango batu ba yebi ki vous a invité mais ba invité baza penza voilà et puis peut ba tu ba osepela na ba o ba tu ba okamwa ba ozana bango d'ici là to dévaler bango déjà d'ici là to dévaler bango déjà le lo est important ça ba tu ba ki ba sombaka ba billet Kofi Olomide souhaité y avoir un na UNG Arena t'amba ki opé sur ça tu peut c'est une réponse claire yom to lukelenga makambwana yom de lobaki tanga na yaki yom to tuninga makambo ninga na lobaki eza 8 eza noté ndé réponse vi na bisaki ndé ko répondre na landi communicateur na lobi 8 noté e mabeni ninga na lobaki batu nyonso ba lobaki ke akozala kaka o nga na lobaki nzambe na sala ni na mukili o nga na ko oingi parce que oui on sonne ça la vidéo après concert pour ça la ni vidéo na oui on sonne ça là qui après concert pour nous soutenir Moutou faut soutenir Moutou avant concert même si
pour qu'on fasse un souhaité où il a un concert où il a été mais après concert il ça la vidéo est-ce que vous avez vu la chose à Solana ba méga star tu as na yo mon poyibi pour les hommes tu as vu la chose ko lekanga o mutanani il y avait la chose ko lekanga tout Solana ga bien na muta profiter ah voilà c'est quoi Solana ba méga star c'est que absence à ouera na concert wana et comme on a ba question té ezaka kazala été azo préparé le 18 octobre concert na Adidas Arena mais na reconnaissance il y a kozala bien ou azala bien na tous les musiciens au ba résonateur qui y a un problème na bango asala ki vidéo pour na ko remercier quand même concert ndenge le kaki migi obi ke biso to bunda bitumba mo awa bandolo baki ba vie basila ate bitumba na bitumba et puis lelo to ko solango shooter bi batu bando betela ngo CT ba viona tout ba vida ils ont ane bango mono no bandolo bano bongo ba vida batala ma shooter et puis ba to lokuta le congolais ne se comprendre mais ndi mondo ko yo monte ko sila pena yo mona bekena ke lelo o comprend que so ba solo di le manzaka te ok à l'époque ezaki ke biso ndeto wana actualité ba ya ko diembela biso mais lelo ovanda bina moni mtatindi nga video ya njora aotanga kombo na ngazo lobake nga ba o comparer nga na odile abosani tanga ndo comparer ba vie na batu ya bosani yango so yo solo ba neti njora komo diembela yeso adiembela nga ta odiembela nani po asila kala yo yeba odiembela nani j'ai une vidéo ici oyo azoloba makambo kombo na nga siko so adiembeli nga te pona yo muta yokele mawa nde natangi bwa kozonga siko pona yokele na yokele mawa natangi na yokele po eza plateau gayar ya munene les seuls moni plateau so leki ato pesa information ya ba conseil ya ba nini ya ba orchestre j'ai baby choto boki donc so za na absence ba plateau oyo okoloba n'importe quoi parce que ndenga nazala boloko na miyeba ke na kondo 13 na zapenda odile manzaka nakola mukana tongo tebo na kombo mutu nakola mukana tongo tebo na kombo orchestre bat non sala ngote ngala mukana tongo maona no poster biloko wera taka na 5 Facebook ba comparer tenet na nini ana ba parler makambo ana parcours koleka yo makambo musique eza makambo ana ba nabi makambo musique eza makambo ba parler azana ba parler ezalaka te na mambo wana et puis nga nasala ngane naza bono na bete loko nasala concurrence ne loko naza nango te ezalaka te nga nayebi kaka ko respecter bato kosola na bato bien so touche nga te na koya te déjà nga na lobango ke maloba na tikela banzoko ya zampuku ali amapa te avec tout le respect à Olanda idéologie na nga idéologie na e boy ya zana idéologie pour Olanda mutu na idéologie na webeza quel te nga na landa idéologie na te nga na zalaki nga na za chroniqueuse ya opposer batu ba question ya sala chronique wapi nie siko na Olanda ndeni nga naza chroniqueuse nde yo vandi wana to salem to solo la toujours analyser ozo comprendre qu'on est en train de to solo biso mibale eloko mobo na la musi et koti pe to solo entre temps ba fanatique ba yebi na vandi wa pona le 18 octobre mais siko yamba mutu muso comprendre que na makambo yo tuna ko répondre ngo ta pas ko finga bato yo aza bato ba finga bato poani po ba yebi matière te na makambo to solo te l'axe nini ba yebi te marketing et l'axe nini tango te artiste oza intérêt ya osona na batu te bato ebele bayebi yango te nga nazana bafona bato ebele te pourquoi parce que même si ndenge ya aotaki nga bongo aloba makambo ya kokima déjà na conscience na nga moko nayebi ke même président de la république azalaki apoza mukanda nga nakosona bato ba visa te nga lelo ofuna bando sona bato mukanda yozu mukanda mige la question bato ba visa bovanda kuna mukomso okena ambassade bomundela abite na liete en tout cas mutakota to suka mukomso muto apese ko péter bakaba bobotola no bobotola osani siko ngana na mboko na structure OK naza na wenge maison mais pas le roi de la forêt na leki yena na fidélité ya rozana orchestre moko ya za chauve-souris donc ndenge moni na solebo ya suka donc cela veut dire awa ya yo koloba nanga batindi yete mais ce que ça dit lenda la muki azoloba na ye owera tindi ye to comprendre po babanga puissance ba yebi ke so di la solo li otalami pe osololami nga na chroniqueuse à la base muto acha bata minene micro ya otizila ngote ya ovanda batie micro abando loba mambo azoloba wana maîtrise ati obiso to diembela batiko lelo ba odiembela nga na salni actualité c'est pas odile manzaka c'est Adidas Arena nga na bundaki pona komawa
bitumba nanga ezali ke bavie basila bo comprendre ke basila te lelo bosola wera te nana ngo osola wera te na mokilo batia na miniature ozwi wapi so soli wera te nana otala o lelo Faut finga wera po batala yo finga kofi olande finga jibe mais bobo seli ke bolobe bavie basila finga jibe mpia na grand prêtre mukulu siko tozela ndika retour à jibe zomona makamona te kozala nango miziki yango wana biso tobundaki mpona miziki wana te mais zomona bige eloko wana oza na raison okokotela wapi bango batelemi ebele balobaka bavie basila bakosala 1 million d'émission bavie basila ekomi okota bato mpe bakomolimisa mpe bavie o kondor atala besimbi te kimono libanda ya mokili ekezongi libanda na bakartier na baveni sensibilisation oh yo sisa bavie nde siko lelo komi odile manzaka monike bino nde bovide mais makambo mpe sila ya kolobaki bavie basila bokolobango ndeni are na gare paris libanda poto koloba bongo ndeni na beta de yakula libanda Paris place café zarate kemeka kuna et puis train ça ba 20 minutes à pied okokoma kuna ndenge nini fo eza wera couleur café yango na nini na Belgique yo yebisa bango ni mindela na bazaki bayebi kuto o équipe ingando équipe ingani mundele na kata no yebise ko wario golo spirituel na kata mindele makamane utwa siko baye utala wera donc cela veut dire aza aimer kombo na ye ti lelo. Combien de missions balongo maison mais wera aka wera na nombre ba missions balongo maison mais falaza la o azate lelo mais lelo ba tout ba émerger faut so la wera na TV so chrétien wera tena na hôtel mata miniature wapi mindele ya Belgique opesa bon titre ni ba yebi mambwana bango ba yebi mambwana te bango ba yotala nde wera ba yotala wera ba yebi makamte ko ngana ba yebi ngote ozoko parce que makambo wera osala ti lelo na âge na yo aussi ça bango bongo ndene nani nga bete so na couleur café so wera ba viango basili nani nga bete so ari na grand Paris signé ari na grand Paris yebisanga lelo Adidas Arena ba jeune bele ba olemba nangwa ba lekango kutwa histoire ezaka lelo ba ningo cha date même pas o cha ndenge nini fota wera misa départ unique bouger mukili na âge nini générique ya nezo binisa bato combien de orchestre za lelo biko beta générique te combien générique ya pamba na âge ya wera zo mona teke mboka zo bouger fait na biso kendo beta na Belgique wana moteke conseil yango wana mais bango discours na bango ezaki ni ba vie ba vida te discours en chant Cécilia zoko eko sila tina suka musique eza na besoin mambwana te musique eza na posa bato loka ba dile boye ayaka okumisaka wera sans critiquer bato misusu ngana so toucher wera na toucher puis na d'autres na talaka tout le monde yé na go rater te oye na go rater te. Donc, ce qu'il y a moutou na niata na leki na continuer promotion. Yé pena donc yé mota vana wana ebike mouto so na ina toucher ya roya. Na roya ko bangate. Ata vidéo sali 7 jours yé ba ke na roya. Pona relaxa batu ke bobanda moné danger le loko modi mbelanga. Oui effectivement et pas le la lobby ke ba comparer nanga yo comparer ba wera obosani. Bobosana ki ba Zénith na ba Bercy na ba Olympia ba wera ba beta 4 stades de martyrs. Nanango betan il est le seul na histoire à musique mais biso to yaki boya ba génération te to boya ki bato misusu te to valoriser ka ba wera to pesa bon ba respect na bango mais bino boya ki boboyi bolo ba vie ba vida yo mtu yaki na discours wana obosani eloko mo vando zo lela ba comparer nanga na yebiso ke ba otika comparer nanga tant que mam na osala les omonana na yebiso ba otika comparer nanga ba ko comparer ko kananga menga na ko ya kolela te yo kolela parce que yo po sala kango mukololia ligoro de mukolo mama kwanza te soko boyi wera lelo lobi pe ba roboya yo bomba yango bidin twelu bidin pele luka bidin na mbilu mushinu mwa ndengo zo boya wera lelo ba roboyo pe lobi bomba ngo histoire échangera te ezalaka moko ata to lobi te totali na ritimage mayebaki mutabata mi aleki na mayele lelo nzora olela ba comparer nanga oyo bosani ko comparer ki wera pe lobi bobosana ki nyoso ba wera basali bobosani boyaki na eloko mo ba idéologie mo ba vie ba vida voilà tout qu'est-ce qu'on Adidas Arena après Adidas Arena il y aura encore makambo susupo bakolo makamba ngwana. Pour la première fois à Paris, Moïse Mbillet en concert live le samedi 22 novembre à l'Arena Grand Paris. Les billets restent disponibles sur Ticketmaster. Sécurise ta place pour ce moment inédit.
Ebenezer, jusqu'ici. Tant que ba vivant mamambo ici la te. Et puis ouais rali sous les nango. Tant que Condor 13 pitbull aza am taba surat ebele. Au mona te mona limo na TV ka surat. Ah ya ba surat. Ah o megate. Après ah na lobara mai. Yo mona stature na yaka nango na TV te. Mutu mo ala li babu. Le monte ke batu tu balata ribo. Na lati ngo su batuti. Batu balati ngo lisusu. Ninja o. Batu balati. Et si la nango menga na ye nango na zongi batu balati. Voilà. Mais sortie médiatique na yo à s'adresser na ba journaliste à Saint-Denis pour on attend ya répondre de makamwana de soutien na polémique to ya ba crèche to ya ba nini na tenter na poser question parce que bon ça musala moko sortie médiatique on analyser on ndeni pour un événement oyo egoya autorisé là ya artiste na bango on a des émissions sur ça en fait. En tout cas biloko wana yango na baloba ezako biloko wana esungi nango te. Esungi te babiloko wana esungi te. Mais en gros yo ebikati ngaloba mamba batute na profiter na tambole muke poso olenga. Non na ndenga musala. Voilà na ndenga musala. Na ki na droit pe ya répondre mais. Na ndenga musala. Occupation na nango na makambo. Ouais na ndenga musala mige omoni place oyo zali. Préciser katangi na kombo nanga. Na moni na place oyo zali. Yango ngaloba ki so zali biso ba biwe ramtatindi. Siko ye na atindi. Voilà, kende sko plus long comprendre que au moins so makambo ezate ko bando luka makambo yo ebite ke mutalibo mabamba batu nyoso mabanga. OK. Mutalibo mazana to bamba mutu libanga so leki na nzela na ye. OK. Ozoka pa peut-être au monde ndire so yo si biloko lia luka bamba libanga ta so chasser ko obe ko kima mutalibo ma chasser ko ya luka te luka lia pour émerger, c'est comme ça. Donc ba muso ngo biso pe total ba batu muso mona mutu mazo bungu na te votal oh mutalibo ma. Et puis nga père na biso ebisanga so bunda mutalibo ma fola tabilamba. Au monde a que le lobby trop menaïté. Mais yé, chaque jour à Bandoya, aïe baginoya. Kaye, puis na loba kaye, bandi le lote. Kakaye, na loba na yé, que yé sera yé, kotanganga, na goya. Voilà. Sortie médiatique n'a pas interdit batu combo et artiste. Ils pour nous raté, ils ont reçu. Ils ont interdit batu. Événement dans date c'est limité, batu habité sur le bêta ou pas. Et il y a parce que date est limitée. Mais première communication naie loi communicateur communicatrice je sais pas mais quoi interdit c'est communicatine interdit c'est Denis bongo je sais pas bon ça là moko yo analyser nini parce que batu musu na moni za sorti raté non professionnel sorti raté est-ce que bata seleni ba 5 millions publicité bata seleni ba 5 millions ba la promotion bata seleni ba leli bino promotion ndeni bino première sortie. Il y a les premières annonces, donc il y a concert, soi-disant. Bonjour, un moment qu'on taquet, batou, mi gagné, mawana, te, Saint-Denis, pour toi. Quand on a autre lobati, on y est, madame Nae, Kolanda, on trotte. Artiste a besoin de tout le monde. Voilà, on a besoin de tout le monde parce que les beaux mots sont la longité. L'union fait la force, c'est toujours comme ça. Moninga nazala beso, nazala ande, ti batu tout, mais batebele balobela oui raté. Mais so tena si manango monager de Jaël ba Néné ya ba tout le monde ba era ba Kali ba ngoto mona mnamto c'est la wira promotion mais so za ba tout so ba garda on ba battre la wira abattre l'artiste le quoi ya yemoko donc ko c'est ba makambo mabe l'union fait la force papa musapi mo resogola elongiti odi là na temps on a 20 personnes qui ngana na 10 personnes ou à 12 personnes tant au sangisi comme pebele pemen artiste c'est comme ça au travail. Moussa les arabongo moninga na yaka na leka plateau na oti na ya bato bazala na plateau ba fanatique na yo ami ginyema c'est pas dit que ça bande comme ça na leka na ba plateau na bango non mutna mtana ba fanatique na e maintenant na leka na passer message à le roi de la forêt les 10 jours to bato ba kendo so ma babier na ke so pas kingani na leki na ke pas na tela wera rankini wana te na média les a ko tout fait ce ko wera parce que nga yango mona zala bien na batu tupo na nina étouffé wera na sima na ngati ponga de yaso na dama yeba ngo lelo retenir eloko soko tie muta communication yo kana te na batu eza ko bom événement na soko ka ozu muta communication moko oyo tie kaza liboso ya makambo na yo ya promotion e kayo kana kana batu te déjà promotion eza déjà ya otengama nga avantage na nga parce que je parle bien avec presque batu tout oyo basala la promotion. Déjà kingani nazala nebia olobila wera kinganda olobila wera kinganda olobila wera na pexara mutute donc nga pona nga wera za ya batu nyos tout to lobele mutu na mutu akoko lobila wera na ndenga bien c'est bon
Donc, artiste a besoin, a rancune na bata presse te. Parce que presse, yango mute comme si biso ba Odile Manzaka. Ngana bando yamba batu, mais kombo na nango lelo, eza pono kabola pena mi gagner ma plateau, na kabola na kingani plateau, lobi na ozala, lobi na ozakuna, lobi na ozakuna, au moins que na tambusa komba wera na ba partout, na ba plateau nyoso. Na lobate ke ngana oleka na chaîne te poto yoka na te non. Nga epa na nga mambo yoka na te zate, donc yoka na te après concert. Mais na na concert bon naza obligé oleka na tous les plateaux. Po komba wera na tambusa yango. Ronki na nga eza yanga, na ko komisa ngo pa artiste te. Ils ont nuire image artiste. Mais c'est ça que je te parle. Téléphone, on a problème 12 journalistes. À commission et artiste. Faux. Faux. Donc ça on a problème na yo za artiste te. Ya on moninga pombe na wera na ya na songi te. So na moni mutu mo bo ya on bat ba camera. Ah, nani o passer la wera promotion. Oh passer la wera. Oui. Parce que ngane na za be posa na ngeza, wera so na za produit nanga. Donc, produit nanga fait la clean na miso bato. Donc, on a bébé na mutuka so na moni comme au fina produit nanga, on est simbate. Mais mutu yo so aza alobela. Pour l'intérêt ya wera. Donc, na sincère oza bien na mutu tout o yazo lobela wera. Et puis so na comme na makambo événement boy, na plateau te na robo ya ke yalo Alexara nanyo etalingat. Ngepa nanga ataki ngandi moto lobana te oyambi. Moi je vais passer pour na pesa message nanga. Non, ça c'est intéressant. C'est ça que nasala yango mona promotion nanga ezaka ndenge mona batutute. Nga nazoka ranki nanga o na solana ki ngandi te na ya olati sango te na leka plateau te ponga net ozoto wela nini. Magambo to wele concernant artiste artiste tango asala confiance pour ça la promotion maramna oza d'intérêt oza na batu bien et belé binemi muke. Et puis binemi on peut faire na beat nango zanini. Sur les appels pour na musique c'est que photo ça l'effort artiste azala bien na tout le monde au batu baza ya presse. Parce que tokende tozonga lelo lobby ndesali lelo soki tozobosana lobby toyeba lelo te na lobby est-ce que banani o bazala ite ba contribuer kite lobby na parcours na yo po na récite lelo lobby batu bazala kite tamsu presse ezalaki alors lelo skoso comme na niveau mo beaucoup te plateau wana te bango wana te lobby bazalaki donc cela veut dire bato baozana ba artiste ou ba luka bato ba lobela bango ba yeba banani ba lobela bango yango moninga pananga izate ke o plateau na ko lekate nga so esinga ko lekate po bango basa te nga na ko lekana passer message à le roi de la forêt so mutu mona moni ko lobela wera bien na kozala na bien so ka baby sika po na wera ngate yango mona lobela mo ngato salinga mission na ko répondre te po na répondre yo fozala olobana wera. Parce que nga na beba na batu pona wera pona ngate pona nganga na nga simple individu mutu monde ngwana mais pona wera na roya ko expliquer qui est wera so polo ba bien pona wera na za no même moral donc na go boya teke o mutu ba lobela wera tete wana komi kindoki. Très bien. Voilà. Merci pour la précision. Merci la bande de Gotou dans l'ambition en pour à travers notre chaîne YouTube sur la Vérité Studio. Un grand merci na Chancel Mbemba de midi. Merci na ya papi Matala Tala Matos Miroir d'Angola d'Acosta. Patron Vienanga Papi, merci pour tout. Merci na Eric Badi Bantu Bourgmestre. Babi yo bora batu koleka nga batu si ba singelo ko. Babi mi gazo bora batu koleko, ouais. Na na batu na bora. Ah. Eric Badi. Est-ce que Eloise mon patas na boki? Boka. Eloise mon patas to pesio mbote. Babi ke lelo fa na bora pena mo batu. Lelo pena fa na bora mo utiliser bokota na pesio mbote. Le monde est à nous to pesio basalam. Ah, pendez à la raquesso, et beau sur la nourriture, aux pas midi. Donc, mon arabe, donc, basalam n'a pas tout vraiment balingara, Odile Manzaka, des bandes à la pression beauté. Bonne guérison à toi, Alex Antimonti, yo yebi ba bonne guérison na yo. Et Mimi Akame, merci beaucoup pour la pichenette, Veba Babisinga Ziongo déjà. Ya Willy Pensienne, ya ba Pensienne, basalam na yo. Ya Willy, merci beaucoup. Donc, voilà. Mais gagner mato continue à biso indusa yo ebi par rapport à image. Bantu bourgmestre nakata la lovière mo konzimone ne motema ya Majolina Tuzola dio merci beaucoup Majolina Tuzola dio pour ba coup de fil na ba cadeau merci beaucoup merci na ma grâce Tuzola dio motema ya Morimo qui est grand garçon merci na Sylvain Dexon Calvé Claire t'appartient mon frère de Golanga Sylvain Dexon le grand garçon nakati il y a beaucoup de gens qui Hollande, Hollande, na pesi bambote belé
Sylvain Dexon, une fois de plus. Merci na Evan Tumba, patron na kati en vex moto ya mbongo. Merci beaucoup et merci na moto na sniper de Ferrego la Gaëtan Lipa moto sniper. Roi Bilamba Grand Calais à Mboka Kéline Tsumbo OGFC Paris. Maman Philbertine Samba. Moi c'est docteur Samba. Merci na Fabrice Massamba Red Mota English Fada Père à Banglais. Yagi Baena colonisateur de la SAP. Monté Mayama Sylvie Baena. Merci pour tout, grand merci. On va connecté, branché en ce moment la chaîne YouTube d'Ambition sur la Vérité Studio. Nous avons deux chaînes YouTube. Nous avons sur la Vérité Studio, au Botabio Sikoyo. Vous s'abonner à, s'il vous plaît. Nous avons sur la Vérité Télé-Réalité. Vous s'abonner kuna. Nous avons sur la Biso, projet moi qui tout côté la vidéo maman batati botal rabiso. Na sur la Vérité Télé-Réalité. Vous pouvez déjà vous s'abonner s'il vous plaît. Vous s'abonner na sur la Vérité Studio TikTok s'il vous plaît. Et puis la page officielle na biso sur la Vérité Studio na page Facebook. Vous s'abonner à la plateforme na biso na kala minute to na surprise qui tout côté présenter bino ba maman ba papa botal rabiso. Mes condoléances na kumasi photo Shalom Akufeli Koko. Et puis mes condoléances na pire vieux grand prêtre vient na Douve Moeni des fatigues. Donc mes condoléances, bah courage à trop. À tout à l'heure on a obéi au programme. Bah courage vient na Douve Moeni Akufeli de konae. Donc bah tout ba ebi bo contacter Douve Moeni azana sango ya mawa. Voilà bah tout encore remercier à votre. En tout cas merci beaucoup venanga Beno Mujanaï. Donc Beno Mujanaï to piso bambote. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bike les banquiers. Banque ezanga suka quoi bike les banquiers venanga la danse Montana département présidentiel venanga la danse Montana département présidentiel comme ça Wambote pas Benoît Mujana est-ce que tout qui est bien voilà donc merci beaucoup à Trésor on est masquin pas salam na we siko zali papa le milungu je te sali ça fait longtemps ça fait bail ya papi mbala motonga motema Bernie Ngoïsa Odile Manzaka Tessali, ta petite sœur chérie, ya papi mbala, motonga, motema Bernie Ngoïsa, et bambote mingi vraiment, ya Christian Bopate, to pesi mbote, to kanicho lelo, ya Christian Bopate, pourquoi to pesa mbote, kuna na Belgique, donc, l'argent n'oublie pas son maître, donc Pablo Kini, il était de la partie, toujours de la partie. Il s'appelle Pablo Kini. L'argent n'oublie pas son maître. Bassalam, non, à Belgique, Pablo Kini. Et il y a des données, Imam Singwangwa, l'espoir de la République. Topesho Bambote, il y a des données, Boni Basangoya, Roger Niwa, Kiangana, Bambote Nayo, Sikozali, Topeshi Bambote Makasi, il y a Papi Tsakala, Bambote Nayo, et Sikozali, Papi Tsakala, président Domnali, Loya Musika Sika. Boni basango ya kapi biata skin bambo tesiko zali donc merci beaucoup à tout le monde batu balinga Odile Manzaka mwasi nzambe donc CP Amboka basalam nayo voilà merci beaucoup à tout le monde et Maxime Kouteka bambo tenayo esiko zali news 243 Opesio Bambote, leader de news, basalam nayo, to boule TV Bambote nayo, donc Bambote na bino tout, bat bolinga CP Amboka. Merci beaucoup à Ibrato Piana Yale pour na dédicace et depuis na répétition et bimi na poto awa big up nayo. Merci beaucoup à Bina Filé, mon frère chéri droit au cœur toujours mis en place et voilà, bah merci à Batutu, balinga moi Sinzambe et Yara Jungoma. SFR Rajungoma. Yara Jungoma. Donc restaurant depuis stable classe. Le plus suspect aussi. Faut ta la banne. Mon abnage ba tchakou ba kota wana sans bec.
parce que vous avez un bon parisien chez Rajou Ngoma SFR. SFR, il y a Rajou Ngoma. Puis tout le monde était chez Golf Kizola. Dégâts matériels. ACK. Tout le monde était restaurant Shida Iboula. Ouais. Très propre. Confort, bien bien ramali, lidama zakituko. Shida Iboula. Shida Iboula to le kawana. Tout le monde n'était pas Mama Wiva. Mama Wiva, ouais. Poisson malango. Poisson ezawana donc na episode que get mo ezana défaté. Basalam na yo donc Pasta Blanchard Logos na Suisse to PCP Bambote Sikozali, Lievin Gesso, papa na Gracedi, Boni Basango ya David Mbadi. Est-ce que toi qui est bien, ça fait longtemps au Canada. Donc merci beaucoup, mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 85 2 fois 351 mi gagné ma donc batu maman to PCP Bambote restaurant Galaxy Mambo. Galaxy Mambo chez Mambo Massia. Mambo Massia. Donc, tu peux nous Mambo. Maître Gilon. Papa Paradis. Papa Paradis, pas Chiquito. Un restaurant. Ouais, ouais. Papa Paradis, en tout cas. Si. Donc, tu peux nous Maître Gilon, bon séjour à Paris. Et à Kinshasa, Salam Nayo. Donc, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. C'est un peu ça. Voilà. Ok. Merci de m'avoir écouté. Voilà, une émission spéciale. Nous avons mis à CTA. Le 18 octobre. Le 18 octobre avec le Big Boss, le roi de la forêt, Boyawana, Masai Production. Merci pour l'organisation, pour le professionnalisme. Si. Vous avez juste analyse. On nous a trop parce que conseil comme une peine. Et comme une peine. Donc, après, à Adidas Arena, Libanda, Batubazo déclaré que passe ta migue. En tout cas, vous sommes habillés, vous sommes migue au Sony, au monde migue au Windy. Sonia. Ah? Madame Maison Mère. Kasi ba yo kiso soni nengo utoloba wati na toloba mabe tu somba biye watu biye ote comme puis biye aussi là wana we ransoni ozomona siko wana we ransoni ozomona siko tant on a bien tu en épreuve et comme Dodan rendez-vous le 18 octobre au dit de Mikolo tozani trop toza pena boya na ndenge ya image libanda concert libanda ya Adidas Arena to beta ba concept et puis to ça ba spécial concert avant concert et banda. Si sinde tout ça là on a pas balela on mabe. La spéciale émission pour appeler sa force na Big Boss le roi de la forêt. Merci beaucoup tout batali. Migi azara pena wenge. Ngana muta musique. Migi azara pena we kapena qui donc wenge misaka ba mission te o mona bon tonton ala ta chilinga bien za structure a boye wenge. Muta musique petit Anthony. Il y a des fois ti wana kutu la te. Ya o moya lobaki. Bana wenge ba oui. Ya o moya lobaki. Des fois te migi to ko ta fiche ate na comprendre te montage écoute. Il y en a habite. De ton côté, le mois prochain, au début, on a dit, donc, en direct. Ouais. À Trésor Lumière, il faut bien avant. Il faut tout bête, le concept. Dans la fiche écoute. Et dans le montage écoute. Donc, Trésor Lumière, il faut bien avant de créer un concept, une idéologie, où il faut des 8 heures. Ouais. Donc, vous avez décidé de ça, tout choukuma. Pour, où il y a Simba Miko, Adidas Arena, for sold out. Si. Donc, c'est à vous de prendre le billet. C'est à vous. En tout cas, Miguel Pena, en tout cas, tu tiens un défi. Merci. La minute on a promis montouté. Musique congolais. Voilà. Sans concurrent. Ouais. Donc le roi de la forêt de Adidas Arena, ma parisienne, pour la place tout kutana. Muto azarana chilinga lingari lamba na ye. Na séjour on a le 18 octobre linga va na ndagoute. Na auto ba no mettre fois tika no porte polele, mais ma pena na bana. Jour on les on dirait bon na éviter ndento benga sengo mukulu wana. Donc, même si on a ban na bango, pour na muyibi peut aux années kuna roya bando yiba ka le 19. Donc rendez-vous au eza koleka le 18 octobre présenté. Très bien. Donc le 18 octobre vraiment tout kutana wana. Bosomba pena ba biye lobi migenyema. Moni migenyema. Ouais, ba concept. En tout cas toza pena awa. Awa pena mona to vanda pena ndenge za ki to kabola ranteke. Migazo solanga pena on sola. Ah eza on dirait débat presse quoi. Mais to ko bona boité au démasquer ta pour ba fanatique pe lui bien si mais to na sur surat. Eza monde zoom na plein de surat ko longola boité. Ah surat. Tika digi mege. Ah. Tika digi. Très bien. Merci de m'avoir écouté dans l'émission to kutani bala simation. Yo sala, yo te nga sala ndule, yo sala match nga sala ndule. Restez connectés, restez branchés, on est ensemble. Ah ouais. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent.
Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro Château Kayau. Kayau awa. Uzomona Kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka umuntu ndazabo asaka so nila metro. Sapaka mukolo boya takota busakamsanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na pona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, ouais, vindi ça awa. Ola vima. Non, yo je mona te. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko boti. Et je traité tellement. Vraiment, ngamu na za victime na meki yango. Oh, ya ba so de na ina. Lesi yeyo azobongisa le poso. La police est légalement dans le magasin. Les autres sont dans le laboratoire Mondele. Awa na poto. Les autres sont légalement. Je pense que au monde il y a des rayons. Les autres moko. Les autres sont naturellement. Ils ont des produits authentiques naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga. Akosa binote yemota bana makambo ngala. Awa toza, oya tenango Nicole Malonga.